Bonjour, ezanga lisusu KSDB. J'espère que bolokisi ba fête malamu ya Noël. Pe fête musomo nene zozela biso ya sortie ya 2022 na entrée ya 2023. Lelo na na thème moko lisusu pona ezali alcool na insuline. Pona mutu oyo azana diabète eloko nini okoki kosala, donc attention nini okozala nango po na ntango omeli alcool ndeni okoyeba mpona kobeta tonga ya insuline. Oui, naye na mwa banini ya insuline akolakisa mwa mokie eza bamidele ebele ndeti naloba tosala pe te mosusu mpona kaka bamodele ya bainsuline mpe alcool eza awa mwa bamilangi ya vin bamilangi mosusu ezali awa, mais il faut kosala attention. Toza na temps ya bafeti mutu ozomela alcool, donc elingi olakisa omeli ata bière oto vin oto whisky, donc masanga nyonso eza na alcool, donc il faut kosala attention. Attention nini okoki kozala na mpona mutu oyo oyebi ke kosejetaka insuline mpona maladi ya diabète oza nango. Bon, soki omeli alcool, omeli toloba ndeti bière, omeli vin, donc nyonso esalaki alcool, donc ematisaka sukali. Donc soki omeli ezala nini oyo vin rouge o vin blanc, nyonso oyo komeli emeli alcool ematisaka sukali. Elingi olakisa te soki omeli ndenge wana il faut koinjecte pa insuline, donc obeta tonga ya insuline te. Mpona nini ke alcool ntango omeli yango ematisi sukali likolo, donc sukali ekokende ya likolo, donc okoma mpe na ba 200 ba 300 ezodépendre ya quantité oyo omeli. Donc elingi olakisa ke donc naosenga mpenza s'il te plaît kobeta tonga insuline te. Ntango omesire sukali omoni ke sukali na ngai eza likolo ya mingi, il faut nabeta tonga insuline te. Soki obeti tonga insuline donc ekomema yo na hypoglycémia, donc ekokitisa sukali na makasi ya se. Yango il faut kosala attention. Eloko nini okoki kosala soki omeli alcool omesire sukali eza likolo ya mingi koleka ezodépendre na bi quantité nini omeli, il faut zela 1 heure du temps, zela 2 heures du temps, zela 3 heures du temps. Après soki omoni après 2 heures du temps sukali eza kaka likolo ezokita te, ozeli donc après 3 heures du temps ezokita kaka te, wana nsima nde okozwa nini précaution nini okoki kosala sikoyo po obeta na insuline po sukali ekita. Mais na ebandeli kobeta nano tonga ya koinjecte tonga ya insuline te. Mpona nini eloko nini esalamaka, omoni toza na nini oyo toza na poumon mosala nango ezali wana etravaillaka alcool, donc il faut tikila poumon temps po ezwa siko alcool wana oyo omeli ya bière oto ya vin soki ya whisky soki ya nini omeli po ekitisa yango. Donc eza kopesa temps noni ya poumon etravaille, donc po ekitisa sukali wana nyonso ya likolo. Donc na loso balobaka upbound, donc leba esala upbound ya alcool. Yango notikili yango temps, soki omoni ke après 3 heures du temps ezokita kaka te, mais sikoyo olinga ke okorrige. Nayebi te soki oyebi ndenge okoki kokorrige soki sukali eza likolo. Ta mosusu mpe ezali teme ya prochaine fois tokokolobela yango wana ke bamidele nyonso oyo masanga nyonso omeli, surtout na temps oyo tozali ke ya bafeti emelaka ba alcool mingi, babière banini nyonso ozomela moto ozomela ta mosusu po obosani ke obetaka insuline. Yango wana ke kosala attention ke soki omeli eloko ya ndenge wana biloko eza boye nde nakisi oyo bon ezaka mokie toza na bamidele ebele ndeti bamisusu bamela so masanga nini na bakombo nyonso te, mais il faut kosala nde attention mpona kobeta tonga ya insuline. Donc kobeta tonga insuline te soki omeli alcool omoni sukali eza ya likolo, donc itikela yango ta nano poumon ye moko atravaille, donc akitisa yango. Donc après nde 3 heures du temps 2 heures 3 heures du temps soki omoni ke eza na nde likolo nsima nde okoki kobeta tonga insuline po ekitisa. Soki omibeti nango avant donc elingi olakisa ke okenda
il faut plus tenir. Donc, il faut donc sukali ya kukita. J'espère que nous sommes formés, bisognoso, pour tous à la prudence, tous à l'attention,